papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bokar na bamure nyonso bamesana kolanda Iran na Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esala bino ba vraiment kasi na bandako na bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba ona nous ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman abino ba o déjà bo s'abonner bo partager ka esalaka vraiment bien makasi ndenge kaka na ebisaka bino ngana betaka masola so na betaka aubergine te na bandeko bozolanda biso ozana témoignage ozana lisolo ko hésiter te numéro na biso yango na benga tokobeta yango ndenge kolingela siko lobitanga kombo tokotanga so bikotanga te totanga ka te biso to fonctionner ka bongo to pesa ka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na ndaku na bandaku disons babi moi c'est l'équipe mibali na mbongo babi moi so aza femme complète ezala yo la patronne Betty sponsor na biso ya Mvwandu merci na mama Cornelia Lutadila moi na télé si moi sa tata na kati Allemagne ndenge na ebisaka bino musa na sala kana tsaka logo bozomona ya Grace Light na mopanzi nanga eza na numéro ya mama Cornelia yo mtolingo bongisa teinture na yonde tinga boye naza na musala na sali maquillage te na pakoli poudre te bomon teinture na ndenge ezali esimbami na maboko ya mama Cornelia Lutadila na kotisaki video ba gamme eza wana ya bato ya baso balingi bazala na couleur moko chocolat ya kitoko ba baza na posa bazala pembe to baso baza mwindu balingi tache te nduta te bo contacter moi na télé si moi sia tata Cornelia Lutadila numéro na ngwana eza na logo na biso voilà merci beaucoup na bandeko nyonso boza na kati ya France ba o boza na posa bozwa diplôme bo banda kosala lokwa na ba crèche kotika na bana to kosala musala ya ki gardien de to ba gardinage au surveiller ka bandaku balobi benga mama na biso Magali Blin na kati ya France numéro ne na pesa ka tout le temps ndenge na za na musabo na pesite ceux qui sont intéressés benga biso za numéro ya mama na biso Magali Blin na kati ya France okotanga pona tamo kwa mki ozui diplôme non de ko na France osali musano ya kitoko kotika na bana lokwa na ba crèche ndenge kaka ezalaka voilà merci pour la patience na fidélité na confiance na bandeko nyonso ndenge na jebisa bino bonne année tolesa ba famille tolesa ba famille ba feti yangoyo olingo tinda mwa carton Thompson soso fufu biloko na Congo Kinshasa benga ndeko na biso Eden marché azana kati ya Londres pibia Eden ezoleke pa na biso futi mbongo awa bake ko livrer biloko pa na bino na Congo Kinshasa biloko nyonso okozana nango besoin ekokende ko banga te na commune nyonso bovandaka Eden marché azana transport voilà ba murene sinzamba lola pambola Simondo ya papa Koko Dianzombo depuis Irlande pourquoi pas balobi porte-parole na biso ya
Mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou. Boni basango ya mama Bibiche Mwanzambi et nous en direct des 001 BBC des mois. Voilà, merci pour la patience et la fidélité. Bande koliso no betango na musala na uti kosisa. Mama Irene nazomo na te naza busy. Musala ndezoboma. Na uti kosisa nazo nganda kuna bite na beta lisolo parce que ndeko moko na France ay kosenga biso conseil ba mouré na ba mourez ba papa na ba mama ya Jérusalem et Cynthia Mbongo sala musala masolo ya ngoyo. Abi mama Irene naza na France na kosenga conseil na bandeko balanda ko lokola ba fifi tomo la japonaise mama na Irastine na katsa bundes bomeka ko conseiller ngai mama Irene naza na mwasi. Na uti kobotane mwana biso to sala 2 ans. Mama Irene libandanga na bima Congo na sala 15 ans libanda ya Congo parce que kolongwa na Congo na kotaka Angola. Na Angola na salaka 4 ans, awa na France na sala 11 ans. Mais na 11 ans na saki na France na zaki na mukandati. Na 8 ans moulai na zaka na mukandati mais mamba mukanda est compliqué nga fort na kata France na souffra. Kola na ba 115 na yebiango kozanga adresse na France na yebiango na zai na pour ma séjour. Nzamba yako sala nga grâce na kutaki na mwana mwasi o abotelinga mwana otoza na ye. Mama Irene aza mwana moko abotani awa na France. Aza na mukanda ya ba français. Mama Irene alinga kinga na etana nga ndenge na zala kinga pe na lingaki. To lingana ki makasi mama Irene to yaki kubota to bala boso to bota ki mwana moko to perda ki mwana. To yeko bota mi balé to simbi aza na 2 ans mama Irene to vandara bien na mwasi na nga mabezangité na bolingo parce que na lelo soko so luka mwasa mo centre okozwa été. C'est pas luka mobala mo centre okozwa été tozo bunda na kaka to meka ko se comprendre vie et ki na biso bongo. Mama Irene to vandara na biso bien mabezangi na mo batuti. Mais quand même aidanga na zu mukanda na simane na komi ko sala. Na connaissance na to ba la reconnaissance moi si aider nga na ba galère to andimi na bala ye apesinga mukanda to boti na ngaki na bala ye. Mama Irene to koma déjà ici kamako. Na masolo to zobeta parce que maman boti moi si na nga boklo na zala en France. Maman Irene maman n'est pas sola bien. Papa n'est pas sola bien moi si na nga botani en France. Baza pe faimo ba yambinga vraiment maboko mibale parce que moi si na nga za mwana liboso na famille na bango auti kubala liki pala ndie auti kubala. Ba mana bango baza vraiment na esengo parce que to vanda rapide bien. Mama Irene de to so na masolo moi si na nga apparemment ba kola na vie bien. Maman ne azaki mwana bonne vie parce que maman na ebokilo na nga mutatinde na poto ezali maman oyo aboti. Bango na Congo bazalaki na mbongo. Mbongo bazalaki na ba chambre froide. Moi to cité no ya batango ezate parce que boyebi bango. Bazaki na ba chambre froide, ba beta ramasola bi koko na miso na ba chambre froide belé, donc ba beta ramasola en plus moi na ngaza na kombo ya koko na bangwango. Mama Irene ndenge to sola kaka na koma ko remarquer blo moi sala bien te. Koko na bango o moi sa beta solo ngata na zaka na Congo na banda ko sala na chambre froide mobwe. Na chambre froide wana ba galère kishasa na yiba mbongo funa za clair. Mbongo na yiba ka ngesalaka ki na kotaka Angola. Angola na vanda 3 ans na ya France na osala 11 ans na France. Mama Irene abeta kadiso ko na bango zaki na chambre froide ba yibaka ye mbongo après ko na bango ko sala rechit mbongo na bango yaki ko sila na sucia mutayiba mbongo na ba maladi ko na bango ayaka ko kufa. Mama Irene me koko na bazobeta kombo na yebi yango eza kombo ya mosnanga. Maman na zeko sala pane à l'époque azaka pe na bana misatu na poto bana misatu ngo parmi bana misatu mako azali mama oyo abota mwasina. Mama Irene bandana okoma sone ba beta kama solango mama balakela ka mwana mbali wala mabi pokoko na bango va fande kolela pona mwana mbali wana ayiba embo mwana mbala personne ezali ngai mama Irene me bango ba yebinga te me nga na yebi bango me tang na linga ki mwasi mama mputa mabete na yeba kiti. Tant que komi ko vanda kombo moi si amboke komi ko etonenga pourquoi ça na kombo komba na eko na bala et tout na eko confirmer pena ki ezanga mama ira na koma na culpabilité. Mama banga beta so mo mbala yiba mama mbongo pene sika za nzamba monae. Moi sina bikoko na biso kufa za kana mbongo ba yiba ka mbongo penze bele koko na biso kome ko bela bela susia mbongo na ndenge pa ba kimbongo nga Congo koko na biso ya kiko ezeki na bozita kome ko bela bela koko na biso kufa me koko na biso magreta bande ko bela bela susia mbongo akome ko loba ke mwana mbali wana kozana kimia te en tout cas mukili penze ko lia mbongo mutu mama ya balobela kanga na komi na culpabilité o mama tazabeta abenga ka takibanza. Donc malade ya culpabilité tazi vite abenga ngo takibanza abiwana eza takibanza culpabilité ekangi mwana mobali oyo abengi mama ikana zotuna mama irena sala nini balobela ka mwana mbali wa mabe na famille na bango na baba mama leki na balobaka mabe mama ba mtatinda bani na poto bano atinda na poto wana
parmi bana wana moko ndaza mama oyo abotelanga mwasi lokola bokilo nanga mais ntina azosapama nayebi ke mama natinda bana na ye na poto mama irani mokili eza mokie nyonso tosalaka efutama awa naye koseretrouve su na famille oyo nga nayibaka mbongo banda koluka nga na kishasa bakangisa nga na kima nakenda Angola ememanga na poto na na souffre mama Irene mais nzamba azonfeka na famille eska na ekozwa mukanda eska na ekosala foyer sika na botisi mwasi mama Irene balobelaka mwana mbali wana mingi na koma na culpabilité yango na ye na Irani masiendo kitivi na meka kosenga conseil na sala nini nani bimisa ke mutayibaka mbongo koko na bango ezali ngai na senga mwasi na nga pardon na mama na bango to na vanda kana likambo na kufa na mama Irani balobelaka ngo koko avant kufa ndai koloba mwana mbalo anzaka na ngola toyoka sango na ngolo ndika kufa mama Irani balobaka ebele mais mwana mbala en personne nga moko na yebiki ezali ngai eska chambre fade na bango ezalaki komba koko na bango ane bayibaki mbongo et puis komba mama wana o nazai eza kombo mwasi nanga azana ngo eza lokola mwana ya mama na pesa koko na ye mwasi nanga kombo ya mama na bango imtatinda bango na poto yango na ye kosinga conseil meka na ko sala ndenge ni na citation au parce que culpabilité eza malade ya kobela te meka na koma mal à l'aise et puis vie nanga makambo na kuta makana mama irene balakila nga mabi na nzela mwana mwasi oyo nazwi mwa kimia nazwi mokanda nazwi mwa mosala na ndenge na ye kobala ye mais tant na sele na france mama irani bamerde nakoti mabala epai bamama mikolo via malongi eza te esika kolala mobudu na compte stable kaka na moma oyo naza na mwana mwasi yango nazomituna conseil nasala nini namibimisa nasenga pardon na famille oyo eske bakoaccepte pardon e créer problème te mwasi si na bali toboti eloko na ye na irani masiendo kitivi kosenga conseil ndenge nalobaka bamoureux na bamoureuse nayebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt. Mwana na moto azozonga. Mokili eza na ba réalité ebele. Na nzela masolo tokoyoka mingi pe tokobeta mingi. Eza na batu mingi basala batu mabe. Bamona konzile babomba mandeko nanga ubomba manil par. Nzamba lola amona kayo. Eza ne loko msu na vie mona santé eza malo mais biloko moko ekangaka kanga ko na vie o comprendre kate tala culpabilité. Eza maladi ya kobela te. Yo ndeko vanda na mokili po lelisaka baninga. Osala ka baninga mabe oyibaka ndeko nanga osuka boyi. Tant eza mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bamouré na bamoureuse. Biso c'est la proverbe 19-20 pour sunga nanga na suite ya vie. Yobe motolandi solo za na problème na moto moko yiba mbongo. Osala bêtise moko mokili yeba te meba kenzamba lola ayeba. Tant solo ko moyekanga ko na vie la famille o elelaka. Yende mutaboma koko na bango mais tango yiba kimbonga koko na bango. Koko na bango koma ekobela dia na souci ya mbongo na maladi yango emema koko na bango na liwa est-ce que papa osoka sengi pardon famille wana modèle ba regretaka koko na bango azalaki likunzi koko na bango ya mwasi azaki na ba chambre froide na Congo koko na bango ya mwasi ye wana mutambongo babetaka masola mama na bango mama Irani na sala tu na mona na ba photo ya koko na bango eza mama oyo ngana azali kosala epana ye donc moyibi en personne ezali ngai bo pesa nga conseil na sala nini na senga pardon tonatika bongo ba mungena ba murisi nzamba lola apambola bino ndenge bo partager masola mama Irani ndenge bozo s'abonner ezo sala vraiment bien makasi biso beta ba témoignage tobeta masola solo tobeta ko berginte to sala ba live soko bengi to ko sengi lo conseil ndeti ndeko na biso mbali asengi conseil yango tobeti boko mela biso na ba commentaire asala nini ami bimisa na famille asenga conseil toi kufa na maladie ya culpabilité tie sumasi ya kozonga na se na tango mais maladie ya culpabilité ndeko na nga soki obombi yango eza maladie ya kobela te na vie culpabilité eza maladi ya mabe okosela mutu likambo oyibe loka mutu ndeko nanga atobeta kara atolakisaki yanke omonaki yo nde oza pomba oleki na nyonso me kobosana te culpabilité ya conscience na yo eyebi bamoureux na bamoureuse nzamba lola apambola bino mpona patience mpona fidélité bandeko nyonso bolandaka mama Irani partout bozali nzamba lola asala bino bolamu ndenge nalobaka vie nanga jado mfumu ya Zélande balobi wumela vie nanga jado makola en direct de Belgique tokendaka bongo na code mboka ya Willy Musheni papa social balobi code mondial pourquoi pas mon vieux Pochan Andel mobange na shipping na kati ya colonne unique na jar na ye umutinda ba carton benga vie nanga Pochan Andel mobange na shipping na kati
colonne numéro ezaki pa nanga ko hésiter te benganga batuna sa ba pub sol ko numéro na benganga eza dérangement te po eza boulot nanga nde na yebisaka bino ebeteli promax moi so atika masolo na défaut na YouTube ezalanga Irène Masiando qui na sisi boulot fallait que na beta lisolo de connexion ba parce que zo singa conseil yo mutolandi mama Irène nzamba pambola yo koleka bongo te partager lisolo na senango boka mo commentaire asala nini asenga pardon toi kufa na maladie ya culpabilité kole sumasi apambola bino ba papa na ba mama to komi na biso vraiment na suka nazo rappeler ka ba vrai chéri na ba vrai jo ni balo balinga kolatisa basi balinga basi bazala propre ndena ba popesa mobali valeur fo mona mère na ndenga mabeti balobi impératrice MK na kata Autriche abuki mbongo ya kosamba ezate bonane balobi atelita olia bonane te papa sombela mama super wax epente impératrice MK na kata Autriche azoteka na ba grand super maputa nyoso lokumu ya qualité ya ba maya sika ya propre soki polinga ba maya kala benga ka impératrice ezana batu mususu balingola te bilamba ba maya kala ndetinga na sepelaka na ba maya kala esala ranga bien bobenga impératrice MK na kata Autriche numéro ezapa ya mama Irène na benga keki ndoki na poste soko bengi lundi na tongo ndeko nanga mardi na pokwa ozana koliki ndoki na poste femme d'affaires impératrice MK na kata Autriche umela ba bizebele ndenge na lobaka na ba mauvaise bobo sanate nzoto eza ya koningana diabète tension balobi solution yogurt kolia ponzo tu ezala kitoko benga mama Rosette Bikulu na kata Hollande balobi ba papa mo bopikilike zo mo forme balobi benga mama Rosette Bikulu parce que ozana sucre ozana tension mo ba faiblesse ezalaka benga mama Rosette Bikulu yogurt olia yo pe mutozana ba bouton ebele yogurt na edaka na ba bouton na bana bazana pomia po benga mama Rosette Bikulu na kata Hollande numéro ezapa mama Irène na pesi ba numéro te parce que na sala vidéo na kata musala c'est ça mais ce que vous intéressé ko hésiter te benga biso toko peso numéro pour esala vraiment bien makasi kole sumasia pambola bino ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus Christ de Nazareth tokutani balasima pona ko beta masola solo biso to beta ko bergine te balobi beteli promax moi so appelé moko sans mombonda ndenge na ebisaka bino bisou bye. Elbi. Ya fai. Neni. Moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS. Baje so bangola lokute leki o biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba miyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika contenir na biloko na mulayi. Même ngaka na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola espèce yango. Yango va changer. Et donc siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Bango ba kati na ndako, bengi na ndako ba ko joa. Ah bon? Oui. Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osha yenda na partout au sali. Ah oui hein? Agence yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na nga nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazwi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambazi. Antonio Miala. Obrigado. De nada.